fête ezalaki lo champagne akosimbola monene adefie bango ntango nayisa bino ke akokai kodémissionne te elingaki emilie ye mpo na esasana na bango bras de père alors faakina bango abongo ditunga ndeko bonjour mbote mwana mboka magloire bosobani toye tomoni bino boza wa tension nini problème ezani oyebi ke tango simbi peuple d'abord peuple ye moko ko manifester pour na kotalisa keno osimbi ye moko en personne o bondoki oyo esalamaki lobi na kati assemblée nationale ezali ko pesa nzela na président Félix pour être dissoudre o babengi assemblée nationale tout soit konomé au babengi informateur pour na kotalisa biso solo ceux qui majorité parlementaire ezali ko appartenir na ngambo nini ezali bondoki parce que o lelo ekutani na Jama Kabunda Kaboun eza pona intérêt na yete c'est parce que il a voulu défendre o babengi slogan ya peuple d'abord le kola bango ba mesana déjà na makamu ya libumu to ventre d'abord yango moni que non kala mingi te ngai David Tunga bayebinga très bien na lobaka que non mariage to coalition ya FCC cash na linga kango te parce que bateau basala 18 ans batikala jamais ko viser pour na intérêt ya peuple congolais bakotikala jamais ko linga pour te basangana na président Félix ba aider pour réussir na mandat na ye alors occasion yango pesami lorsque vous acceptez de vous promener avec un malin toi-même tu dois être plus malin lorsque vous acceptez de vous promener avec un puissant toi-même tu dois être le tout puissant alors c'est ça les conséquences il y a quoi accepter que ça la coalition avec des gens au bazana bolingo ya peuple congolais parce que le président Jama Kabunda Kaboun ne gère jamais la finance dans la Assemblée nationale. Il est à défendre rien qui est intérêt au peuple congolais au moment que tu as traversé la pandémie, où tu as au peuple congolais se retrouve chaque jour tu as la maboko mais il a voulu défendre l'intérêt du peuple congolais mais badongolo misu batelemi et puis ton monaki avant hémicycle on kota président Félix akutanaki na Janine Mabund c'est-à-dire que eza eloko na bango babongisaki donc on les rataki déjà à travers Tambo Mwamba pour la décision président Félix yango ba ko réussir yango na Jama Kabunda Kaboun yango toyebi sa président Félix il n'a qu'à dissoudre cette assemblée où ils allaient représenter rien pour l'intérêt du peuple congolais. Mais vous avez dit que non bo senga na yeso abia dissoudre na minute makoki na mbongo arozwango. Moi namboka le président Félix azali na soutien sur le plan national qu'international. Il faut que ça les locaux ils allaient pour l'intérêt du peuple d'abord parce que azali fils produit d'une de l'UDPS eux bondi 37 ans dans l'opposition et ça pour la famille d'abord et ça pour la ventre d'abord et ça pour le peuple d'abord. Le col a battu oyo bazali na posa ya peuple se retrouver parce que frère ke babandaki déjà ko bundisa na likambo etali gratuité de l'enseignement biso tout toyebi yango c'était prévu gratuité de l'enseignement et banda na première ti 8e mais basali tout et sokana e banda na première ti na 6e c'est pour vous dire que non tozali kozela mode oya hiérarchie mais peuple congolais azali bien déterminé pour être président Félix a dissoudre cette assemblée tout ça a nommé un informateur. Nazali Kolobabo, c'est l'occasion qui s'est présentée. Il y a président Félix a dissous de cette assemblée, tout ça nommé un informateur. Un combattant. N'a pas d'indignation, il y a des institutions calomniées, des institutions à Moutema Mabé ou Salemi Lobby dans l'Assemblée nationale. Ça a montré à la face du monde que Jama Kabunda est témoin gênant. Jama Kabunda est gêné FCC. Alors, il y a un moment où on n'a aucune information, on a bien pour ça, on a eu des gens. Mais nous avons bien dit de l'avant. Avant Makambo et Saïma Toloba qui ont déjà. Je pense que Bazam tout Makas Toloba qui est ce qui Jama Kabunda a destitué accord Wane Sili. Au moment où Bango Bazaki déjà na idée que Jama Kabunda a destitué et que va réaliser en gros accord Wane pèse et quoi Kadik accord FCC cash et quoi Namai parce que ils ont accord Morotel l'équipe constitution. Accord Wane et quoi. Tu vas remplacer Moutou Moroté. Accord Wana et Sili, tu vas continuer à Bango Lissousouté. Lelo, pour na bisa peuple congolais nyonso que
makambo ekomi sikoyo nde na suka. Makambo ekomi na suka, totie liboso coalition wana kutokoloba te. Mais tosali na batu oyo 18 ans ba produire eloko te na mboka. Batu nyonso oyo bazali lelo na ensemble bazali nommé na nanga. Baza na nguyata moko te ya ko destituer Jean-Marc Kabund. Tolandi maloba ya Mabunda, tolandi maloba Tambwe Mwamba, tolandaki maloba ya Nawejo ya lobaki, tomona muto ya telemate ache musapili kolo, bapesa motion moko po ba destituer mutu. Mais oyo ezotalisa ke za complot likita monté depuis longtemps. Mais tozoloba bozala kimia. Genève, bakanisa Genève. Bamona te Félix Alali. Félix Alali ta fongol mi so tala. Masola Genève, bakanisa bien. Bakanisa masola triomphal. Bakanisa bien. Yango ana pona koloba suka, ko suki sa makambo nyonso ke. Makambo nyonso ezokoma na suka. Pe mukolo moko akolela batu nyonso bakomona bakondima ke non mukolo ya solo akolela bientôt là. Papa, bakotika la basala musala kuna bango moko. Bientôt là, bakosala musala kuna bango moko. Ata moko ya UDPS ozala kuna te. Eza pona kotalisa bango que bientôt là, tonnerre robetama. Ekoloba makaka te na Congo, ekoloba makaka te na UDPS, mais mukili mobimba, ekoloba ma boroyoka ya solo penza que non, mukolo aleli. Na kanda makasi lokola balongo mutu na biso na kati ensemble dole la biso na bango libala esaini esili contrat to sana bango po to aider bango bato FCC to yaki po to aider bango to bango balinga to aider bango te to aider Kabila te po ano c'est Kabila biso na protéger Kabila babi pesi biso Kabila to protéger to sala libala te po to protéger na sama biso to batela pa Kabila bao musona to yebi bango te omoni mais lokola bango balongoli Jean-Marc Kabund okabu Jean-Marc Kabund c'est Tshisekedi c'est Jean-Marc lokola balongoli ye Jean-Marc Kabund ide pese lote banda kabana c'est le père mon lokola balongoli na kata assemblée batika na assemblée yango to tikele bango assemblée mais ba biso za pouvoir biso na bango libala esani esili mais to raisonner Kabila ayeba ke balukene na ba problème. Mbote. Bon, ezali sango ya pasi parce que kotala ezali ya bande kona biso o ya FCC balingi ba prouver biso ke bazali na mayele koleka. Alors nalingi na yebisa batu ba comprendre que bitumba oyo to destitution ya Jean-Marc Kabund va destituer te po ayibi mbongo to asali eloko mabe, c'est parce que à défendre mbongo ya peuple congolais à lobby na concret ba mbongo ebimaka o ekokiko o ezo faire avancer te qu'est-ce y a l'état. Alors juste pour à défendre mbongo ya peuple congolais yango ba destituer ye. Alors, biso to sali coalition na FCC parce que pour composer majorité parlementaire. Et aujourd'hui, nous sommes surpris na parlement au biso to sali majoritaire bazo destitué premier vice-président au yabiso. Alors, il a ici juste au clair que mariage to coalition au biso to sali qui pour à la majorité ezali sous-souté. Wan ezabiso yi de PST ezali volonté exprimée ya FCC na kati ya parlement. Yango biso en tant que combattant na ye awa pona ko prouver pona ko lakisa kanda na nga ya koloba mariage et katana kilobi na parlement. Message ni ko pesa na ba député na ba ministre ko bazana ba député o ya biso ya IDPS. Pona ngai na minute oyo ba siéger lisusu te. Jusqu'à la nouvelle ordre oyo ko uta na hiérarchie ya parti na biso.
parce que après destitution il y a Jean-Marc, il faut réunion moko ekota urgence na parti na biso après bapesa ordre na ba oyo batikali parce que nous ne pouvons pas croire ou soit donner la chance afin que ba oyo biso bazala lisusu na kati ya parlement pour ba continuer lisusu na bozoba parce que tango ba destituer Jean-Marc Kabound ezali façon na bango ya kotika la sikoyo ko sakana ko sala nyoso oyo bango balingi ndenge ba mesana ko sala. Tant exaté, ça c'est notre mandat, nous allons le protéger jusqu'à la fin. Nous n'allons pas laisser même une minute na FCC basaka na mandat na biso. Maman Maboud, elle le sait très bien. Chaque fois akuta na kanabiso kana nzela na ye alukela kana nzela ya kobimila na Assemblée nationale azwaka yango te. Oyo asali ayebika ke no tokokutana na ye. Ayebike tozana na nzela na ye. Alongoli Jean-Marc ayeba ke tozana nzela na ye. Oyo nyonso zo sakana na UDPS akokutana na biso na nzela. Merci beaucoup. Bon, décision à Jean-Marc Kabound, biso toza jeunesse ya UDPS. Toza bakambi ya jeunesse ya UDPS, nazali secrétaire national à Ligue des jeunes ya UDPS. Je suis chef de département na culture et art. Et logo tozo lo baisa ke non. Décision bokoye bayango kala mingi te parce que mokambi ya jeunesse mwana mboka Emmanuel Joko, président national de la Ligue des jeunes. Kala mingi te tozo sala déclaration fort. Tozo sala déclaration fort pour na bana Congo. Ba oyo bazali banda mboka na ba oyo bazana kati ya mboka. Ba couleur oyo IDPS azopesa position na ye parce que toko tikala neti ngane na boyo na kozwa décision tant que tozo préparer mon cuisine interne parce que c'est une machine politique. Je pense que les balles à FCC cash ngai mutu na genda ko sala coalition anate ezaki eloko oyo alliance oyo président Fachi tellement que azbimaki président amoni bien que non na kati ya parlement aza minorité nde asali effort que asolo na bandeko toka mboka elongo mboka kende liboso mais bandeko biso tolingaki au président Fachi asolaki na bango Joseph Kabila autorité morale à FCC basololaki po bameka kokamba mboka kende liboso aliro ezalaki kala échanger tozala na ali ya sika mais na minute oyo bandeko wana bazaka kana système ya kala wana yako sala ke lokola bango ba échouaki pendant 18 ans président Fachi a échoué pe na mandat na ye. Et ça système na bangwana bazolinga ba continuer na biso na mandat na biso moyen pe kende liboso ezate parce que ba décision yeso soama tozo zela tozo ba décision na ba position na biso. Merci. Mbote ndeko journaliste. Oui. Tout d'abord yambo ya ko répondre na mutuna na yo, il faut to contractualiser makambo ndenge ezali. Nous, IDPS, cache, tu gagnes l'élection présidentielle. FCC a eu une majorité parlementaire, entre guillemets, parce que la majorité a identifié qui est en côté. Oui. Comment on dit ça, informateur à l'époque. Mais le même Jean-Marc Kabound a autodécisionné à bateau, il y a considéré qu'il majorité par. Merci beaucoup de journalistes. Nous sommes sur le Moutouna, mais ils sont sous forme Moutouna. Jean-Marc Azalaki informateur parce qu'il n'y a pas une décision du président de la République où il nomme Jean-Marc comme informateur. Mais en tant que coordonnateur et Akash, il y a un FCC pour que tout le monde soit là parce que il y a une majorité entre guillemets parlementaire qui a une élection présidentielle. Pour que tout tombe dans le cadre de la coalition. Alors, dans la coalition, on a une bango, on a une famille moko. Avant destitution, ou bien à l'encontre de Moninga et la coalition, il faut d'abord qu'on se concerte. Alors, je cite le nom président de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Banda Oluka, moi, je suis Jean-Marc Kabound Banda Kala. La décision est à l'encontre du président de la République. Alors, comme liste du président de la République dans l'Assemblée nationale, c'est Jean-Marc Kabound à Kabound. Alors, à Mekaki Kozong Sabango Nanzela, pour na bango bamoni ke ezaki malamu te
pour intérêt na bango eza bafoué. Or FCC ex MP va diriger pendant 18 ans. Bilan peuple congolais a yebi o eza décrit par tout le monde. Il y a eu des tueries, des massacres par-ci par-là. Pillage ya ressources à Congo. Lelo o zana ba affaire ya ba détournement. Toujours ba jekamine, nyonso wana ezo sala ka beji financier o bandeko wana ba salaki. Alors avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, il a fallu remettre tout à l'ordre. Qu'on ait la justice équitable pour tout le monde. C'est pourquoi bon monde mutunyo so asali mabe bazo interpeller. Est-ce que bona destitution bozo senga nini bozo bona destitution na biso. Merci beaucoup. Eza biso tem to zo décision. Mais eza acte au FCC a uti ko poser. Biso to bomi libala te. Bango nde ba bomi libala. Na décision o bango ba uti ko sala. Papa, comment ba ko senga to pesa mutu mususu aussi longtemps avant ko décider Kabundi photo so d'abord na famille FCC cash. To sola ki angote. Mais comment ba ko senga biso to pesa mutu mususu fala au préalable to solo na FCC cash. C'était à nous maintenant de proposer comme vous voulez de part à Jean-Marc to proposer mutu mususu to sola ki angote. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire on a fait ça en violation grave de la Constitution, l'article 151, pour ne citer que cela. Et le but est qu'il faut bango basala bongo. On avait règlement d'ordre intérieur et Assemblée nationale. Donne 72 heures pour débattre la question. Mais depuis le 13 jusqu'à hier le 25, ça fait combien de jours? C'est largement dépassé. Ils ont violé le règlement intérieur et bango moko. To se réserver droit à attaquer acte na bango na cour constitutionnelle. Mais en attendant, je ne peux pas me prononcer. J'attends la hiérarchie à partir de Nabiso. À l'occurrence, le président national de la Ligue des jeunes, Emmanuel Dio, qui vient d'arriver, a sa déclaration. Obisonyon Sobajen a IDPS, donc s'allier derrière pour soutenir la position de parti Nabiso. Et aussi, il y a cash. Parce que je ne vois pas comment on va continuer avec les mariages pareils quand il n'y a pas le respect mutuel. C'est ce que je voudrais dire. Ok, merci beaucoup. Ah oui, Nakoloba Lingala pour nous se comprendre. Donc, vraiment, tous en regret. Tu as évité libala ya cash na FCC Oyo. Depuis Banda, jamais tu fanda kimia. Jamais tu zala na sengo. Depuis Banda, libala ngo depuis tu fanda. Donc tu sola te, tu sala et l'autre côté, donc tu as vraiment un regret. Bon. Non, non, je vais continuer. C'est ça. Les problèmes vraiment, tous en a pas si. Tous en a pas parce que nous sommes des l'IDPS, tous choqués biso. Mais sinon, décision à Jean-Marc Kabound comme le président, vice-premier président dans Parlement, et ça le biso est l'oroté. Et l'ongo le biso va combattre et puis l'ongo lié qualité na edo et l'eau comment te perdre des athées. Et l'eau comme moko etungisi biso, biloko na nyoso basala ngoza illégal. Parce que violation ya nini ya constitution na bango après 72 heures. Et les cas DD 3 députés wana ba se prononcer que ba signature na bango ezate. Ba kombo na bango ezate. Do ba saleli ba usage de faux pour ba destituer nyoso wana ezokota kaka na mutema kaka. Biso d'ailleurs bango bakanti obe biso toza choqué biso tozo seka bango. C'est ça le problème. Jusque là ba député na biso bazawana FCC mutu enomaka bango te e fotara bango te. Peuple congolais mutu e fotara bango. Donc ndenge zawana ba kosala musala ya peuple congolais comme e fotaki bango. Le problème ya président Jean-Marc Kabound donc il y a la tête qui est député na biso balongwa ou bazawana au service du peuple congolais parce qu'ils sont totali depuis Jean-Marc Kazawana donc azalaki wana au service du peuple congolais parce que manœuvre nyoso basalaki pour bakota congrès il y a journée moko ba dépenser 7 millions par jour tikoyo mwana mboka Jean-Marc Kabound amona ke a dénoncer biloko wana tiko ndinga dénoncer ki mabeni na salaki azalaki wana au service du peuple congolais. Nenge FCC ba meseni na manœuvre ba meseni na détournement ba meseni ko boma peuple congolais donc ko banda donc nyonso ba bomaki comme ça bazaki na besoin Jean-Marc Kabound azala wana te Jean-Marc Kabound aza mpanzi donc totikeli bango basala toki bakoyeba ndeni ni ya ko gagner lisusu confiance ya peuple congolais parce que comme biso toza wana toza au service du peuple le peuple d'abord ne biso donc ndenge za wana
continuer na musala pour nous servir peuple. C'est ça le problème. Ya liboso nazo yibisana no bandeko. O bazolo babazana kanda. Balongo la kanda mais bazala na esengo. Esengo pourquoi? Parce que Jean-Marc a fini Moutouté. Aza destitué parce qu'il a défendu le peuple d'abord. Parce que à défendre intérêt ya mboka. Baninga balilinga bimisa 7 millions ya dollars. O ya kotia na ba poche na bango. 7 millions de dollars. Na moment oyo. To ya dollars ils en a combien? Peuple azoli a combien par jour? Maintenant on muto à défendre 7 millions o linga kota na poche ya batu songolo batu mpakala. Yango nde ba destitué. Yango nde nazolo bana peuple congolais pe na ba combattant nyons o baza ao. Baza la fière parce que baza na parti o ils ont défendre intérêt ya mboka. Ba onyo so balobaka fachi asali le côté ba mona solution yango yo. Muto aza destitué parce qu'à défendre intérêt ya mboka. On a un peuple congolais, pe ba combattant nyoso yango. Na koloba ba baloba ka libala ngo ezali ngana seka mingi libala ezate. Mobali nini akobala mwasi banda babalana. 1 année et demie. Mokolo ta moko bavandi basolola ezate. Wana okoloba libala ezali. Wana ezali libala te wana ezaki makango tangu mususu bato bazo ibana. Oyibi mwasi ya bato bovandi bosa buzoba na bino wana ezaki libala te ezaki nde buzoba bato babanda osala mais biso nde tokota poto la kisaba ngo ke non biso nde tozana besoin ya peuple congolais tozana besoin ya mboka bango bayaki po bayiba mais biso to intercaler bango solution ba pesi biso na merci ba pesi biso yango yo merci beaucoup lobby ba destitué qui de Kojama Kamuna ba 21h malobano ezandere par rapport à décision. Bon, biso to siberi bando ki baloko na butu. So remarquez bien makamone sema na butu. De héros bango balokaka. Likita bato FCC baza bandoki. Et loko to banda ko lokango na 12h du matin na torche. Mais tout ça qui a monté. Dieu est bon et ko kisami to za na sengo makasi po occasion mona ne poto tout ça la mariage homosexuel oyo et si là to kata yango. Mariage homosexuel. Les homosexuels. Les mariages au produit na eloko moko te. Okozwa mwasi banda ozwaye azobota mwana te. Zemite nini te nde yango. Zemisa te. Message nandeko mabunda oyo asali ete de Kojama Kamuna lo te kotala mabunda te. So tali Lambert Mende azaki clair semaine passée. Alobi que tous les députés FCC ba kozikte na mode de autorité morale na bango. Ah oui, Mabunda c'est une machine facile à manipuler. Azana muto oyo atindia sala eloko wana. Mais nous prenons acte, il y a Bitumbo va clencher contre IDPS. Et puis avant décision. Tous on a appris dans la télévision, toujours mais oh il est qui secret d'État. On est mais président, président de la République, l'institution présidence de la République. Bakambo il est qui kuna ezaba biloko ba manipuler ba mamba tout ça. Mais l'avenir donnera raison.